m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko, Kakande na Sarabino toujours. Aïe aïe Maboko Yanzambe, mingi mingi kolobambanga pasi na lobate po na nini. Nayebi ke yo côté ozali osepeli, ndenge moninga na fandi lisusu na kiti, pe na lobi ke je m'appelle Maboko Yanzambe osepeli na yo. Menga ipe na sepeli ko yamba yo lisusu, pe bolobaka champion local pesa dumbo tete na isibino boy. Na tonga na pesi bino bonjour na bino pe na poka bonsoir ka pona ko mami ka en général sali ya monde mobimba côté bolanda biso na YouTube pe na kati ya chaîne episode ya Arc-en-Ciel, la chaîne qui ne rate jamais. Na rappeler que chaque jeudi landanga na 21h kaka na chaîne moko ya Arc-en-Ciel et puis vendredi na 9h juste na Arc-en-Ciel bongo deuxième rediffusion na biso ka samedi na 15h Kobosa na tête dimanche chaque 15h tout ça en direct na plateau na biso oyo na bakatier o bataka mbange belé pe lisusu desino non lundi na 13h to rediffuser la bino ba en direct nyonso na 13h. Oui lelo naza epa ya nani na ye wapi mais na rappelé boy ke na ye na Kasavubu. Na ye na Kasavubu. Na yambi nani? Na bana na ko ba invité to na boka na mabanga. Yebisanga yo se pela na boka mabanga. Est-ce que combo dans la liste oyo ezali yo osolo la kito opesanga transport yo pesakite yango tika na boka mabanga po na zonga transport na boki ya Fredingo malekutime ya Fredingo ma lekutime merci beaucoup ya Fredingo malekutime na musala kitoko o seleska champion local Maboko Yanzambe na boki vient nga Prosper Bakine et Prosper Bakine merci beaucoup et bongo PDG Jano Binano PDG Jano Binano Asekuya sport aïe aïe bandeko PDG no milano tom to sala makama malamu azo aider ba jeune il faut toujours te féliciter vraiment musala na wana kitoko PDG Jano Binano en tout cas continuer musala na kitoko ya solo PDG Jano Binano ya yango wana bongo na bwaki aimons-nous vivants hein association na biso ngai mwana ya tolingana ya kalabansi nyo sa tolingana tozana sosomo to sala aimons-nous vivants o quand même bongo na président Doudou Tessi et na mama Nicole Kanda BCDC franc-congolais et Kiti Bayoka BCDC franc-congolais et Kiti Bayoka ba onde ba kambi yango na pesi bambote na bandeko yoso aimons-nous vivants en particulier na pesi bongo Gimbele na pesi mbote na kati ya Belgique Gimbele mbote na kati ya Belgique bongo Brigitte Ntumba Mbiaka ya yango yo Jeff Mukuna le boss bayoka te pour ni mutsoka boss ko kumisa ya boss Jeff Mukuna le boss Bebelombe mwana Souda Fiatongo Bebelombe oui soki nazotanga ba o ba pesa ka mosolo pe basunga ka champion local parti par la bolimbisa nazo ba émission représenter bino ka cheka te mais natanga quand même te natanga ça quand même moi bien natangi Ange Mianda na Suède Ange Mianda mwana ya Suède natangi Nina Malumalu mama Mondele natangi te pona nini Nina Malumalu mama Mondele yo oboina kende Western nyo kwenda futuka ayaya nakokende nanko bongo natangi Samata Mokabi naloba nini femme en héros moi si oya simba dollar papa mateme héros pamba azawa pina Belgique Samata Mokabi bayoka isa dollar te héros Western nyo kwenda futuka bon nakotanga ba misusu wana na sima na otanga bino misusu na sima mena bandeli kotanga ke na tangi bien président Doudou Tessi pe pona na suki sa koloba ke na tangi Nicolas Kapende viens Eric Tola likolo indi mbula elinge banda soki kaki asuke beti seke mbula monene elinge ekita Eric Tola mwana ya Belgique ya tongo na yambi na plateau na ngabo limbisi bandeko na yambi sebino ke da yambi maître moko oyo bokaki ba palola ki mingi pe baloba ko mona mingi kasi ye aloba mingi te mais soki abiki no champion local ngina loba seki alingi aziki sande ya kozikisa na yambi bongo champion ya lala bonjour champion lala bonjour champion local nazo mona lelo au moins chaque fois to yaka ko yamba champion ya lala awa to mona ko olataka normal lelo bokoko vraiment la que Osama Kache féticheur congolais ya la point ni lelo emi so na style ya bokoko te na bibi na style ya bokoko po de ana komi prix
ba o nyonso bazoloba loba o nyonso bazoluka bayeba ke champion ya lala akomi prêt et bon soldat za la prêt naza déjà ya kobeta bato ya kobeta ya cop nanga ngai wana cop nanga donc na après déjà ya kobeta bato na kotangela question ya esika ya makambo Fibo alobaki na kotanga makambo Magelo alobaki na kotanga makambo Sakefumu alobaki pe na kotanga sous makambo Mbisa Mai alobaki boni te zombie ya bébé pe alobaki na bongo na kobosa na te non Tomanto le grand technicien et le grand Corias na biso pe alobaki moi mingi na kombo na yo balobaki ebele na kotangela bango moko awa oye na problème ya kobeta est-ce que ya solo aux à peu près à comparer sentir na yo ezalange yango kasi na yebiso na lati tenya bokoko po anini bana azwaki yango evandi nde chantier na ndako bato ya kodefie nga sentir baza te confirmé sili mais sili na mteme bapesaki biso déjà autorisation ba combat accès ya kobunda accès ya kobunda déjà yaki bato baoluka kodefie baleka kaka na tv baloba te sentir eza na ona palin eza te mpo na nga moko o Monica makasi senti ya on a déjà en jeu nataki on déjà en jeu o Monica ya koluka aya kobotola ngango yango eza inutile ya koleka na ba et pas ba champion ko ganga rien champion local senti yango eza na zap déjà prêt mikolo nyonso na tamo atenya bokoko pour na za prêt aïe ata na balabala toza na mbongo ya ko organiser combat ata na balabala oyin to sakani pour na la sabino ke na ezwaki yango ya pamba tina zwaki yango pena na bagarre ngana monde ba mono bien te bolimbisi muketo bomisa sentu e calé champion mingi hein il faut totaka senti apo mona ki azaba ma champion de nini champion attente sa funa ya c'est voilà na ezapi mo pembe na ngai bolimbisi ezapi mo pembe na bomona pe ngapi na champion boni yangai bomoni bien champion na ndazolo barbike azapre même na nzela yeti grand maître tomate barbike ayoka alandaki mission na yo moko na bande connexion ya réseau ya canal 26 balandaki mission na yo olobaki mabe pona ye mais barbike akoya ti côté osalaka abeta yo ya moi passé alobaki bandal séparé na côté là na bandal atsapoa wana tomate espoir bandal na luka de king eska na bulo na bango eska basala kam po ba bunda bango mibali baza na force mutu moko te baza force batu mibali na banana po na bunda bango moko na banino pas de king akota na kata bulo na bango na mbango wana tanga komba compagnie na bango ezate wana publicité ba pesa ngelo te na côté là wana na bulo na bango wana tapwa tomato na côté là ti na terrasse na bandal ayebi mamba oloba aobosa na akomi o Shaolenda tindio te prof atinda ngate ngamo kaka na biloba loba o ndenge atinda pa batu nyonna kine ko s'adresser na ye nyana banana na ye na yebite na loba nini nini yala la zakana molimo ko loba mingi te so mona ko mi ko loba boye seke azoyoka vraiment kanda ya kusakana te pamba te bino bozo duka kaka bakache ba sandika ba mbanga kona kufalela mama Fwidi ebongo bino bose kangai mais je m'appelle Maboko ya Nzambe toujours maître yalala yebisa na lisolo ya Fibo bi chaque fois soka yeko luka yo pona bobunda okimaka asinga ba kombana ba fédération boya kotia yo na yi pona ozobanga yi aza chukumunu soki chukumunya voilà keto bazenga sing voilà yango wana nga pena na ki obanga Fibo te na okaki alekai na bemission lobaki abia betanga 30 secondes ezebele yaza mwana edingwe nalandaki yango bakanda misu na oyoka yango wana bon wana lobi na ya moni na bakalita baga ate dingwe kuta okoka te yedi na bakalite ya baga na bakalite ya baga na oloba ngo na kombo ya Nzamba bakoko na bakalite kisa kuna loba na kalite baga ate dingwe okoka te bongo yesiko Fibo mwana edingwe bongo okoka catch ezala te ko bimisi mutu michopo sali ba spectacle wana ya catch te baga na kalita baga mwana na Fibo 30 minutes 30 secondes alobaki ana amela mama na pema tanga na biloko na yisa ko na za biloko 2021 biloko 2021 yango ne botaki résultat et pesi biso mokobo parce na za trop d'avance na minutes oboy na biloko 2023 donc na trop d'avance Fibo Fibo ozoyoka aza trop d'avance alobaki biloko 2021 et pesi mokobo est-ce yozi mokobo est-ce que na mitu na question Fibo azaki opitango championnat bunama
bon tozalaki attente moko te nga naza na attente ya funa bango baa na attente ya mwamba bango bazali na attente ya mwamba attente ya funa ya 7 commune yana ya combien de club ntunga na ntunga ya super edingwe ezalaki wana cinquantenaire ya soki paraît-il cinquantenaire ya sénateur soki nani mbisa ngola mai soki nini ezalaki wana ya cinquantenaire ya mbisa mai ya ngola mai ezalaki baclub ezalaki ebele Inter Africa sikoyo yala la réussir kobenda boro comprendre na participer na championnat de Kinshasa bamona buzobo esalamaki kotere ezalaki ya makasi bamonaki bapekisi bato bapusa na liboso ya ring mbeka akomba nanga ba autorité ya catch bapermetaki ke bamemela maleme eloko ti liboso ya ring bato bapusa na ti liboso ya ring eloko wana nde ezalaki vraimen kolela na ngai nayebi te bandeko nayebi te règlement ya catch ezokende wapi komba wana oloba nanu mpona komba wana yo na malema je crois ondimaki des fêtes wana facilement devant tout le monde na TV to ozoraisonner nini mpona même pas malema ganyanga te malema ezali tricherie nga personne abengaki tout autour nanga baya malema aza na pema te ya oganyenga mabimisaki mutu na serkei balobaki combien ya 1 contre 1 mutu atomoi maserkei boye vide tomoni vide agumbi boye abwaki poussière moto tututu bum mutu abimina kata serkei ezali komba 1 contre 1 seka bengaki biloko ni wana baya bakotela ezali komba 1 contre 1 malema nga nayebi te est-ce que alekelaka bango pardon na s'adresse na peti wana fibo na s'adresse na peti na fibo kati eza kobina te kati ya kokangisa yebisa fibo na bosenku kombo na ele bapesanga fibo kati ezala kobina te kati eza baspectacle te kati eza nde bitumba mponga bitumba ya cope nanga nazwa diplôme ya classe te diplôme ya liboso nazwa na vie na ngai ya bitumba nayebi nde bazwa diplôme donc bagarre nde ya cope nanga donc ayebaka partout nga na komonanaka na ye ate eza ya ceinture eza ya attente na bango te na kobeta ye alagoni mabike aoya akobunda akobeta na okangisa baceinture ya baatante nyonso bafetichere aokee nango te fibo te wana mutu mosusu nabeta kutu papa na ye nabeta papa na ye edingwe te edingwe aza koko na ye nabeta papa ni asha ngai bayaka savubu basala tapage tana mère abanga mère nanga Rosalie Poba abanga pena baye na porte ya lupango babandi kobina nga fièvre na mama bino komona mama Rosalie Poba boyoka de mama Rosalie Poba donc na vandi boye na kata chambre na olenga malili fibo ya sala tapage asala soki marche ne soki carnaval sala tapage liboso porte na bima boye mère akalinga po ngana betele kaka o alobaki na kimana sala mama na fièvre nga ki okima fibo te na fièvre wana kana kei fibo abatami babimiseli nga asha sukola mai o ayayaka nango akata pigeon mutu pigeon pumbo akima libela o azongisa pigeon mutu pigeon pumbo akima libela na mutu nde bakata aka akuta puissance mususu o eza kasavubu naza kacha catch club kasavubu président kasavubu bazala président ya yambo na kata mboko donc na kata mabelo ngai na bakoki olonga ngai te Shakira bika po alonga ka kendaka mutu musu akoki olonga te de Shakira beto na kasavubu ti aganyaka ngaka sa beta ko aganyaka ya ona tindelaka ye de baso beta ye kote kotaki aussi na fibo na sisi na fibo ok nazongi siko kotuna likambu ya sacre fumu liso banzambe sacre fumu biya liso banzambe donc tant bolobaka bino nde bakolo mabele banani ya mona bino te po ya liso banzambe liso banzambe fo banzambe nini aza liso banzambe oyo aza so ya nini epa na nga te sacre fumu ayebi solo mapeka ya lala ataka po aye moko po ayebi pembe na nga opusana te pembe na nga pena opusana te bon naki kala tant suba yango nde babetaka tolo wana naki bolelo baza te ye kutu mwa félicitation po aza na génération Mbappé génération Mbappé ndeni ba jeune quartier oyo baza na talent ba jeune quartier oyo baza ki mokobo si on est habitué kutu félicitation po aza na mwa
ba vitesse moi bien ba vitesse moi bien na Kibolelo so posta nangeza bozo bino nyonso bozo ba sentir wana o ya te sentir ne o ya te sentir ne bobundi nanu parce que bongo esimba te parce que tozana ba dirigeant attente za ba dirigeant nango ensemble ba sentir wana Tokyo sala ngondeni ya on to meme biso na de Kinshasa tous irana tota na francophonie nde balobi ke catch eza menga na yebi ke catch eza sport olympique te mais balobi ke catch eza na bokasa président Frank Diong esika za papa salinde ngo bundela biso babi ke catch eza tota na soki esuka ndeni ba règlement ba otana francophonie poto okuta na biso nyoso bato ba titre biso nyoso ba titre to okuta na lisusu basala isubu zoba wana te basala ki bazui règlement batie na mesa après na bakomba mususu règlement la ndabatu misusu etika batu misusu wana siko batsate ai na condition bien Tokyo okuta na yango na potoza na ba attente moko te poto okuta na bien yango wana tozongi na chango Magelo ayebisi biso boy alobi ke ayaki na kati ya camp abetio vie na yo Super Anguluma côté la yo abeti Super Anguluma konesha kwa ye akota bwe ngaka simba konesha ko mevika ke konesha kwa za mokonzi a respecter mokonzi akeina ya tikibino ya liboso nga Super Anguluma to botama papa mo mama mo te grand frère nga ba grand frère nga Didier Pouna Olivier Vuvu Dr Blaise Mwaka nga Super dinga avi na ngata adversaire adversaire nanga aki okote nanga po anini Magelo o abeta oneza kibokala ya kibolelo te o comprendre abesenga bakomba batia bakomana bakatia kambo boya ka ukima nga pina oki okima pêcheur Magelo nga oki okima otina yaka maluku kuna na yaka kinkole azana ni pe na oki okima pêcheur on est à combien ba pêcheur na oki okima komba na pêcheur te comprendre na yaka maluku na yaka kinkole Magelo yebi ndenge yo tsaka poa soki yala la zo bunda yo moko mi fanatique o tala osa numéro nini poa kanga ba yebit na boité nga na zapina un bon sportif Magelo a gagnanga mais ane nini Magelo oyo ganyaki wana ezaki yalala ya lelote ezaki yalala ya ne wana ba sérieux doza supérieur ya bandena koyekola ndo ganyaki même pas donc chance epesa milaki ya ngonde azwaki victoire Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe pona nini te na boka Pascal Poba ndoyi ya mama nani Maman Rose Poba. Ndoya Maman Rose Poba Pascal Poba moi na intendance précisément li voulu na comprendre que aux ande ko yala la première so baba Poba na comprendre que baba ndeko mais mamte ozo ba kisa yala la oya na wepa nanga ba mamisa o beta o carte rouge na bwaki bongo na bwaki Samata Mokabi Europa pamba Samata Mokabi na bwaki Nina Malumalu Mama Mondele Nina Malumalu Anji Mianda na Sweden na boki libanga bébé Lombe na bokote poani Jeff Mukuna le boss na boki pe Brigitte Ntumba Mbiaka Ngimbele na boka ote pona nini na Belgique bongo na boki mama Nicole Kanda BCBC franc congolais BCDC franc congolais kaka neto baka président Doudou Tessi mwana France ya Tongo na boki libanga todo kendeka kokoba toujours na yalala todo kendeka kokoba na champion yalala na boy na kokoba yalala na kanganya mama Fridi bandeko champion yalala lisolo ya mbisa maiza na ndenge nini lelo na baki na otuna ka na tanga da bakomba kacheo na otuna yo mbisa mai alobi 1000 fois asinga bakomba awa na bato akasavu bubuki makai kaka mais boza attente moko buki makai pona nini komba mingi ba vérité kaka ndenge tolobaka na bino na ebité na loba nini nina malumalu mwasi Mondele solo mama Mondele omoni bakomba osepeli nango ya vie nanga Eric Tola bakombe sepeli sote Nicole Kapende bakombo yo sepeli sote yala la beti to apoli bomoni bino moko ngala te commentaire mingi te pambate na boyi PDG Janobi Nano assez muku ya sport VH sunga ba jeune aza vraiment papa social asunga ba jeune belé a regretter vie tap ba combat to bengisa ba yala la ba sepeli ça ba jeune vraiment na ngambu na biso ya livulu kuna yosala biso bien makasi
champion ya lala tout côté ba combat atomoni au gagner là oui au gagner mais mingi zombie ya bébé alobi ke ba kisi na bino tout oyo tout bosalaka izana ngwelo côté yende asimba nzungu ya bakisi kombo na mo pepe ata bozo bunda biso ya komi wana amemaka mo pepe éviter zombie ya bébé Eva comment voilà Eva zombie ya bébé Eva si eza bien abike ina mema mo pepe tozala ne championnat moko soki ya solo penda ki mema mo pepe fala ya toyo kana basola mapeka ebi mutu penda apesanga somo na championnat wana ninga kimela na koseko na sekaka yande Eva zombie ya bébé lelo akima na championnat ya bio azakite même pas comment les analystes bato nyoso ba fetichia nyoso bazalaka wana siko eza nini moi bato balobaka na musika atira sa polémique o alinga défier ceinture soki aye esika nga na sala ya cop soki akutani na ba collègue nanga na ba vie nanga ba Benjamin Mabiala o aza pour ça défier ceinture même pas aya alkeni na attente na biso to ana ba président attente président Shungaza DT Poisson aza wana entraîneur nani Ochule akia kotisi ba document na ye abonné di forme ba bengi ngai to signer na nga za na poser loro moko te na maboko na ina posa te ko apianga ta 50 francs ekata na te ataka a organiser kaka komba nga na ina senti na tia na lokola komi na posa nango ba ona ba mbisa mai naza déjà prêt moni tenio na la tango pa pamba te yelo e kamusinga na moi za tenir cérémonie trop classique mais le mouvement de bokoko o za tenir cérémonie naza penda déjà prêt naza prêt et na lobela ki ngo petit nanga petit nango na cadre quartier au chaleur na isaki moni ndo boye fu mikolo bando tambola na ba ko milanga 4 ou 5 personnes fo yo ye bokangeli nga nanu moko po na musapi moko lokota facilité yo kangeli nga moko na beti oyo stratégie na otamo mikolo omoni bazombi ya bébé wana eloko esala bango ya complexe pourquoi bayebi ke catch club Kasavubu eza wenge étoile eza quartier latin sikotongo basali liste wana abimi amoni ke te mwano ana moto aki olianga pamba carrière estilinga surtout championnat ngo ese ya ulaki na Stelembao na commune ba petit au Sandra mama malewa na biso mo boy so tala degré asangisa motivation yaka na ngona Stelembao wana asangisa tala bato yemuka lambela bangwa siko ba beta ya bébé na misu na ye nga salendeni ay yipsana tomato ndena zana no kate tomato tomato na côté là apanzana milanga akima conscient dans bilo mususu na salango na bengi champion yaka omemi caméra obata mika na musika biso toza na pona bongo te enga net boy na ba réseaux sociaux na Facebook akomi ka ndoyela bato à partir ba 5h ce qu'on a salé surprise na peso ka jour c'est na lobby boy temps so akima oh iso na okele ma bazan ata ramada po ya zaka a pembe na ngiringira na côté là wana tala ngana na bato na kyo 5 pesi na Mitsubishi Negro papa na Peta Louis na bengi na zui président na Dan na zui patron Believe na sangai na bango to zui mutuka papa Gigi pan 5h to zio na palin tikuna ba kotsa poa ponga mona za ne ba petit na pomba balobanga biso moto za yo mo za pena mutu a train première cabine ba panzeli nga bango selekele 1 contre 1 ba WhatsApp do bazala bango makasi te moni makasi za ka koloba makasi za koloba ngana oloba boye moni kala na ndolo ko koloba mingi te po ata na oloba boye eloko ezate mais mo sikoyo o eze présenter ke ata na oloba boye naza makasi pe na makasi on a bunina banani na ba grand ba ba club ni nezala na funa po na funa nde suksa makambo comprendre na funa nde suksa makambo na bunina banani na beti glit mabokotolo dans la finale wana est-ce que amona pena ke ya solo naza représentant ya valable ya marque Chori na kata Congo est-ce que na beta tolo ke ngai alala naza beti ba maboko to mo
na beti ba mbisi mai na beti ba isa libandi ba ya bébé ba kimi championnat super a boko bunda na attente na ye akiko ko bien bisela na kan comprendre est-ce que na mona ke ngapi na yala la naza peneza bon na zala na sélection kan ko kolwana on va beta pena super na ya mabe ya degré ya nyama na ya pena mama na mabe ya degré ya nyama tala na préparer compétition na ba façon nyonso si tout temps on a comme ka demi-finale na famille chrétienne dana yebiso likamwana oui bisa ngo grande sœur na ngaza servante de Dieu Yolande Meno na pesa ke sija na tsango na mabondeli ba préparer bagarre ka bongote ka to kende ka te maman na ngaza servante de Dieu na pesa ke sija na mabondeli grande sœur na ngaza susu Lydia Yalala a servante de Dieu comprendre na pesa bon ba sija wana na esikoyo na dojo na zongi na dojo alit na evienne na boy na participer dans le championnat moko boy et senga ke pour na makila ba champion pour président Kasavu bazala moto yambo premier championnat pays il faut moko na biso na Kasavu bo abima entraîneur na nga directeur technique na autorité morale na nga die donner vengi dio abaninga ba entraînement lit na salle na tongo na poko na kina na wenge BCBG catch club Kasavu na ki wana to bosi na ba deteli ko maintenant côté bango nyos ba uta OK comprendre siko tala lisanga makamwana nyoso et puis ça réussite ni bon ba yaka ka boye combattre vous comprenez Shakira loba que papa na pasteur après la cahier na makamna ye pasala na makam net ngaipe bino nyos ba katia na comprendre phénomène mais oga o ngana mwana servant ngaza siko kiso bozwa ko kiso uta kiso kindo kinga ye kisi na comme qu'on vient de faire émission mettre là pesa biso na no programme no na minute yo club yo tambola ndenge ni makambo kende te catch club Kasavu Buwenge eza pena très calme mi kolego mi catch club Kasavu Buwenge côté bango so ba uta et tambola pena très calme autorité morale na nga DT liko mikolo moi abelaki bonne guérison na esikoza entraîneur Turbo cap de Bastro Denzu on est ce que baza ba calme to sanganaka mardi mercredi vendredi to kutanaka wana poto beta lisolo na biso nde to beta likola bash to kabola sola mutoki donc catch club Kasavu pena en forme difforme mais bientôt là tozo organiser na présentation ceinture nanga ba o na opesa ba invitation ba oya président ingénieur président Zeingo ba yebi de masolongo eza déjà en cours to lukande ba notable à Kasavu partout tozo tambola tozo mona ke ba so ki ba bengisi yo na nuza elido ebo limbisa na kate so ba bengisi yo ma plateau moko na mbisa mai to na magelo to na zombie ya bebe bo oya ma plateau si na ya te pona nini nga kop na ngeza bitumba soki na plateau mais boya ko bunda te oya mako ebise ba vérité na plateau vérité ya lisasité baleke nga kikala kibolelo bazate OK continue na ngana tunika kaka boyo kibino moko ngana tunika de ba masoleza en cours ba notable à Kasavu partout tozo kende tozo mona ba député provincial na bango bazolanda bango na ba combat quelque ba notable na bango ba olanda bango ya biso ya Kasavu bazalaka wapi papa Magloire boza wapi bofungola matoi boyoka comprendre tozo mouye mayo pona commune na biso mais bino bosunga biso te donc on senga pina ba notable Kasavu o baza o bomba mababima to senga na biso te oya commune moko développer donc to senga raté boya ko tsa biso ka moi ba présence na bino e motiver biso c'est un peu ça. Oui, na habité na komiko kende vers fin émission na ngai bolimbisa na loba makasi mingi te ko boye. Je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Maboko Yanzambe. Pona na bwaka na sengina no maître là. Oye bisi la biso quelques têtes au signer défi na quelques catcheurs moko na plateau na biso e bongo obaka mapanga na yo. Te, loko nga batu boya défi te. Na osa de mikanda secrétaire nanga, osa mikanda manager nanga ya Fredingo Malekutimi siko zali. Vie. Na ebisa ki déjà que na za pour ça champion de Kinshasa, champion attente et PZT. Na qualité nanga pour champion de Kinshasa. Obeta Sibolite. Ouais, na défi de Sibolite bientôt là, sur na présenté Saint. Lokamba. Oh. Epiba. Ah.
Tourmaillon. Sibolite, ba comme on s'en otanga na bien on te donc on a défié Sibolite. Yebisa. Na défié Sibolite, bientôt là on a présenté ceinture, na présentation ceinture Salami. Na ko ça demande à défi et pas ya ba autorité ya ligue ya Kinshasa. Nga il faut né za champion de Kinshasa za la place nanga. Eza ya été. Donc ayebara déjà que na ko ça mikanda azala déjà prêt à préparer kabako c'est la mukolo makambote. Si ça l'a déjà prêt. Ngana bino toyoki bandeko toyoki na biso ka toyoki ngana lingaka makamba bongo isala nganyo minyo lokamba nazo ya bientôt oya pe kolobaki okobeta eso pa gagner yo olebo bunda ku teka otikele sentir na malembe pona aboyi na ba problème olobi yango pe na fa otikela sentir na malembe po wana ya place na été na kibolelo pe na place na été ya génération batela na ye ami batela aya komitikela ngai ba notable ba kasa mam na oloba yango wana net boy. Non que au défi sentir ya champion de Kinshasa boya botanga appui na kende wana ba conditionner so ba kosenga na kolobela ngo kaka na chaîne oyo na koleka na ba chaîne na kolobela ngo ba notable Kasavu buna que au défi sentir ya champion de Kinshasa pona funa mutu azoyela kaninga eloko te bazobanga na bango tika zani kana eloko na ye tika zani kana eloko na ye po ya pomba menga siko na sengi ke oyoyo egezala nango parce que nazo esu ya de Kinshasa na ya nango na commune na biso ça bien mais tu comme la fin émission na biso to kankaka wana bientôt là ba prêtre ba atakuti ya Kasavu bukate ba obolinga catch congolais boki mutandimi ayako a beta lokamba Sibolite bota ba l'arranger moi nzoto tango yoka pasi il fétiche c'est fétiche bitumwe bunya mamoli mona mona déjà côté catcher abundi na ringi to sepel mettons azongi na ndako kuna pas moyen a tambola te donc c'est que ba c'est la énergie mais leski be bambongo na bino esungi bango mike wana e ko sala bango bien bana poto na bité bino batu bolanda biso bo senga ba combat pe ngo ezoluke bundama mais bota ba lat ils ont problème te donc ils ont problème te so type la na ya muki wana ndengo kabela ka ba musicien depuis ko pesa ba catcher ba li pesa pe bien pour na distraction ya misu na biso ECP là mettre pesa quelques têtes mbote ko pesa Kasavu mbote te pour aux tellement populaire quelques têtes et bongo to culture ouais mbote nanga liboso na pesi et pas ya mastananga ipena ya palin mastananga ya palin Plamedi Lumbu et sikaza bambote nae maître fils ya fiston bambote sikaza président Believe na pesi mbote na bana ngai Rosmi po bayalala Nikeline Makembi Sentias Louvrezo yalala na pesi mbote na ndoya mwana nga po mwana nga ndoya mama nanga na pesi Rosmi Rosmi mama ya Dylan mbote sikaza Mitsubishi Negro Lordi Tiga Papa Migedo Gelor Nyama pesi staff nanga nyonso ya bayaka mbote junior eyale vérifier fiando président Chaleur basé belé sina bandi otanga abwaki bino ngoso modo bande ko abwaki bino ngoso modo kasi na komi ko kene na suka émission ko lo baboye je m'appelle Maboko ya Nzambe ya lokale na bosani so na sali boy na mema lisumu grande sœur nanga aza servante de Dieu Yolande Meno esikaza bambote belé grand frère nanga Olivier vous Yolande nani Yolande Meno OK esikazali nandoi na yoli Meno bambote sikaza to pesa bango espace ba pa bino pesa ba mbongo te so ba kumisi ba to ba pia ba transport ba ki ba kombate ba bwaka nani tutika ba bwaka non si baleki belé baleki tellement belé mingi. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle champion local bandeko ayaya Maboko et indi awa makamyo soli ay loko intéressant nga non alingi akende ko beta Sibolite. Bon, yango intéressant mais est-ce que kombo la yo et comment maki na liste oyo ya champion local to osola kité soki na tangi yo te c'est que osolisa nga kilo makasi yango moyena tanga yo eza nango te na boyi mwanda azandika bambanga kona kufalela mama Fwidi bongo yo oseka ngai bongo muto solisa nga mutali boso lelo ezalaki bongo ni Clet Kapende mwana ya fumu Kapende kote bantiti richa champion local e utaka ya mibale bongo ezalaki bongo Pasteur Bronner Bo Malika e bongo Berger Etienne Bokopolo bongo mingi lisusu
équipe il y a Aimons-nous vivants oyo bazakananga ensemble Aimons-nous vivants lisanga Aimons-nous vivants ba enseignants sur to lingana ba oyo ba leka na to lingana soko lingo kota na kati ya association na biso Aimons-nous vivants benga na ko pesa numéro ya secrétaire na biso Pascal Poba bongo akoza moyen abwa ba pesa yo ndenge okota na kati ya groupe na biso ya Aimons-nous vivants oyo ekamba bibongo na président Doudou tesi mwana ya France ya tongo président Doudou tesi merci musala kitoko pengo lisusu na bosa nante présidente na biso lisusu maman Nicole Kanda BCDC franc congolais ekiti bayoka di franc congolais kiti bayoka nalobi nini nalobi ke soki nalobi na obwaka ba oyo basolaka bien makasi na champion local eza bongo Gimbele mwana ya Belgique ya tongo na lisusu Brunette Ntumba Mbiaka di Jeff Mukuna le boss Jeff Mukuna le boss soki mutaza boss faut kumisi ke za boss ya solo le boss Bébé Lombe mwana Sud-Afrique tongo mwana Sud-Afrique vraiment Bébé Lombe na bwaki po na bwaki Ange Mianda Suède Ange Mianda Suède na bwaki Nina Malumalu Mama Mondele Nina Malumalu Mama Mondele mwana ya France tongo Nina Malumalu Mama Mondele Samata Mokabi na bwaka te pona nini obengana kine Western nyo kwenda vutuka Samata Mokabi moko nzambe na hero mama oya simba kaka euro dollar te mais euro Samata Mokabi bayoka ayaya na lobi na respect ko bake PDG Jano Binano Asekuya Sport soki na lobi PDG Jano Binano Asekuya Sport la kisike papa oya motema malamu oyo asungaka ba jeune eza PDG Jano Binano tokumisi musala na ye PDG Jano Binano kolembate nous voulons savoir pe yango oyo bakati baza besoin bayoka na lisusu koleka na niveau ya livulu kuna pour organiser so bakoma mususu PDG Jano Binano bayoka ka ndingi bayoka ka Vienanga prospérer baki Dallas ya tongo ya Fredingoma les coutumiers ya Fredingoma les coutumiers na moni ya la tona bien les Fredingoma les coutumiers le seul président oya simba bakacheti na suka ya Fredingoma les coutumiers oui Israël le roi Congo bongo na bwaki vieux Eriki tola na Belgique Nicolas indite mbula ngebeta kakia monene betise ke mapate ningani ekoya bayoka ya solo bongo na baki famille Edian famille Eyamba Mobimba famille Onyangunga Mobimba na bwaki bino nyosa grosso modo na bwaki modeje Titi Liongi mokonzi nanga ya tongo modeje Titi Liongi oyo asimba espace obi champion local tambusa yango la bakacheri longo modeje Titi Liongi bayoka bongo na bwaki dete nanga papi fala oya simba ka technique kitoko madaka dakadi dete papi fala na bwaki mama Rose Masangu chef nanga pesa nga kiti oyo pona mona émission oyo ele mama Rose Masangu soki na bwaki te na bwaki équipe Mumba ya Arc-en-Ciel bongo na bwaki bureau technique on atamola bango partout na FL Congo ya solo na bwaki bongo Jonas Maza cameraman moko to tambola na mingi pe na bwaki bongo Christian Matissa monteur ya FL Congo na bwaki Jonas et na bwaki Miranda Joseph